Vraiment, et là, ma Kambasoni, comment on est dans le Emily, Abeti Moninga 12, vraiment, biso toujours regretté, nango. Pending ça, awa. Emilia Betty Moninga Mosinzo, fille wana o toujours bana kombo a Charlie, mobali na kombo ni trésor et nous babanda banda Congo. Bon. Babanda ki na Congo, bazu moi ça j'ai visa na Congo, mobali ba pimela ki visa aki Angola, aki uza visa na Angola, nde ba yeti ba kutani sur la Turquie, to katsanga bango voir même ngana zala dingi moko na bango bato to katisa kana. Akanga biso na bato to kota to yi to bimi to koti lisusu na bato to komi na Grèce awa et ça que Charlie a zemi Charlie dit toujours azana mwana ya trésor il y a 4 mois bon aboti na trésor mwana à part bana mususu trésor azana bango na tini kuna azaki na bana mususu siko na minute oyo Gloria aye kolinga trésor ye moko mutalinga ka trésor afi lokola mwa butu moko bakabela ki bambongo afi lokola butu dinga soki azwi lokola butu azwi lokola butu azwi sikoyo au trésor aki kobanda nina ndako ya lwa po Gloria awa alwa studio moko ana Rose Bombo officiel Rose Bombo officiel Rose Bombo officiel Rose Bombo Rose Bombo Rose Bombo Anaye Makamu ezali Anaye Rose Bonbon officiel, votre chaîne d'actualité, abonnez-vous massivement. Bonjour, bonsoir, cela dépend, il y a héros moko na moko, à vos notifications, il y a Rose Bombo officiel, et fika makambo ezali, babi mikolo yo makambo ezande awa na Rose Bombo officiel, mabe ya Karine Mokonzi nde bowe la rocha la kitala ya vitrine. C'est-à-dire ma belle Karine Mokonzi nde bowe la rabosa la ngoba analyse bosa la ba plein mais nani azolo bela ki bula ya Glory Olangi à l'instant où je vous parle Glory Olangi zemi azala ngoza zemi ya mwana mukie en plus petit ngope a message ko tane ki Mario na ndako avandaka azala kajana mwasi na komone Charlie mama Charlie aleli alobi Glory Olangi abotoli mobali na ngai c'est-à-dire ma belle la baronne ne ya ngwana bowe la koloba ya ngwana bowe la ko exposer la télévision bosa la ba direct bosa la ba plein ki bula ya Glory Olangi kuna la Grèce mutazo lo belango azalité nazo koti c'est la bino ndeko ya mwana mwasi wana komone Charlie mokolo mobali oyo donc mwasi ya garçon oyo ya tie Glory Olangi zemi azana ye wana komone Charlie nazali kokoti ça y na appel et déjà la réalisation président reçu duzolo aider ngai ba photo ça déjà wana bandeko na ngai bo mona ja ba photo ko témoigner ba photo ko défiler wana eza ko témoigner ndenga na oloba boye avana benga ndeko ya mwasi wana oyo Glory Olangi aboto mbali na ye bomo na ba photo garçon oyo yango wana tala ba photo ne yango wana ba photo pe ya mwasi na ye ya ye na mwasi ne Charlie yango ne zo défiler yango na bozo mona ezali pasi mingi pe mawa na pesi mbote belé pa ya Marjolie Kaninda wetu ba gros bisous no ebele mbote liso ebele pa ya Charlie Binti na Finland na pesi yo ba gros bisous ebele dino singi crème magique ndeko na ngai Michel Lukelo bambote belé vient ngai Capitos bambote ne belé kulute siko zali Richana Ngoyi Rose Moulin pour la femme de quelqu'un Xbox mon ami bambote ebele esika bozali pourquoi pas na yo la choupette na pesi yo bambote na yo ebele nazo benga ndeko ya mwana mwasi wana yo Glory Olangi abotoli mobali bandeko na ngai ezali pasi mingi pe mawa mabe ya Karine Mokonzi nde yango wana bolobaka c'est-à-dire mabe ya la baronne yango wana bo exposaka yango wana bo welelaka koloba bo etala yango na lieu public mabe oyo ba eminano ba osala bo bombaka ngo naemba déjà appel ya maman na biso. Allô, bonsoir maman. Allô. Oui maman, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà. Bonsoir. Ozoleka vraiment, ozoleka en direct à wana Rose Bombo officiel. Maman nanga ozali na Grèce. Maman nanga itoyoki kuna ki bula ya Emiliano et Panzani Emiliano sali ba dégâts kuna. Qu'est-ce qui se passe en réalité kuna na Grèce ici ozali? Vraiment, et là, ma Kambasoni, comment on est dans le Emily, Abeti Moninga 12, vraiment, biso toujours regretté nango. Pending ça awa. Emilia Betty Moninga Mosinzo, fille wana o toujours bana kombo a Charlie, mobali na kombo ni trésor et nous babanda banda Congo. Bon. Babanda ki na Congo,
moi ça j'ai visa na Congo mon bas bapimela ke visa aki Angola aki uzwa visa na Angola nde bayeti bakutani sur la Turquie tokatisanga bango voir même ngana zala dingi moko na bango bato tokatisa kana bakanga biso na bato tokota toyi tobimi tokoti lisusu na bato tokomi na Grèce awa et ça que Charlie a vu Zemi Charlie est toujours azana mwana ya 13 il y a 4 mois bon aboti na trésor mwana à part bana mususu trésor azana bamona kuna azana na bana mususu siko na minute oyo Gloria aye kolinga trésor ye moko mutalinga ka trésor afi lokola mwa butu moko bakabela ki bambongo afi lokola butu ndinga soki afi lokola butu afi lokola butu azu sikoyo trésor ati kobanda na ndako ya lwa po Gloria awa alwa studio moko na Grèce awa azu ye bakomi kovanda esika moko bakomi kovanda esika moko trésor atiki mwasi na ye o bakotane mwana donc ati kovanda pa Gloria po Gloria kuna kabela kimo ba 50 euros ba 100 euros tebika mibali awa poto nde baba jigolo bango balinga sur basoka bango siki mwasi na ye o bautaki na kasi na mwana ya 4 mois basoka na nda kona Gloria na minute ndi to so babwe trésor azesika mona Gloria mame mili azana zemingi ngazawana ngala sengi balongo na mame mili aboyi alobi auti kokufisa mwana alongola zemite moko ko charge ya zemina ya bota mwana na ye en tout cas asali biso makambo ya soni biso tozo sepela na ye atankete mais maman nangai ça dit avant na tika na ngayo pour dans minute ça dit état sikoyo ya maman Charlie wana moi que babotoli mobile ça dit ndenge na minute azolo banini mais Charlie c'est minute azana autre moyen en sala te azana nanda ku Charlie social et pesa linda kwa zovanda na mwana mobali nda kiminda kwa boy ko bana na bango Charlie asala lokola sa moi des ordres mais mobali azaka kana sima Gloria po Gloria zo kabile ba 200 euros akoma vua même continue la bande kwa mobali ba mbongo na king ba code ko pesa ba code ah bon alors ce que maman nangai déjà pour na tika nangai okoloba nini na bateau nyonso bafinga aka Karine Mokonzi la baronne yende mwasi mabe yende boy pendant que ndeti mikolo bateau nyonso bazo finga aka Karine Mokonzi bazo seka la baronne pendant que y a des gloires olang o bazo mener fi na bango mabe makasi mais ba occupé bango te okoloba nini avant na tika yoke nao bonga etant que naza mwasi na ba problème ezoleka pona Karine déjà tokaki topesaki ba conseil na eloko ekomelaki ezerreur biso nyonso basi tosala carrière wana okolinga mobali esimbi te bokabwana bino de mon côté donc azala ka courage donc azwa courage aluka na ya asala vie na eza problème te mais pona mame mili en tout cas non toko sepela neloko wana te ngana mobali to banzi banda pasi to uti to yeti na mboka oyo yo ekozwa mobala moninga oyebi pasi mwana mwasa na ndenge azosambela azotia mabolongo na ye na se akopeye yango akopeye makambo ye aza kosala azwi voir me bafoto ya mwana ya mobali ya bana mobali affiche bango tina baprofil na ye ondire bana na ye non azako déborder makasi donc esali biso mabe makasi biso vraiment mabe donc tozo sepela na bakarater wana te en tout cas biso nyonso toza na nsima Charlie ya mwasi na ye en tout cas merci beaucoup maman nangai na tikio merci ka pour na témoignage oyo vraiment merci beaucoup pour l'appel merci pour na témoignage merci vraiment merci ok voilà ezali pasi mingi pe mawa déjà na singi sur la réalisation baleka na ko balancer ngai ba photo ça dit moi na mobali wana ye wana bota la photo wana bakangani wana bazo pesa na ba beze ye na Gloria Langi bota la ba photo ni zo défiler wana ba photo bozo mona garçon ngo ye wana et puis photo musu bozo mona wana garçon ngo ye wana na mwasi na ye Charlie o ndeko na ye auto ko benga awa a lobby vraiment eza pasi mingi pe mawa na ba comportement ya boyi toloba te soki ya Karine Mokonzi wana mukili mobimba ezui mais déjà nga na compagne na ngai tout ça c'est normal pourquoi parce que Karine Mokonzi a étoile Karine Mokonzi le roi azali étoile yango wana to mona ke ça dit batu nyonso misuka pa na ye batu nyonso misuka pa na ye na malamu na ye bozo bongo ngo bokomisa ngo mabe na mabe na ye bozo ko itala ngo na lieu public mais ki bo soto oyo ba chroniquer simsu bazo sala le rôle ba Emiliano Gloria Langi bo betango kara pourquoi pona nini injustice ya boy Gloria Langi tala malédiction
conviction obozaka nango na vie tala à force ya kotambola na mababe partout okende c'est-à-dire lifuti nango yango yo ti kuna na Grèce oke koluka kobotola mobali ya batu et en plus mobali yango pe yo muto tozwaka na charge yo muto osalelaka ye nyonso donc ti kuna na Grèce omemi vie na yo ya kibula ti kuna na Grèce ezali pasi mingi pe mawa ngai galmi ko fax na kosenga na ba chinois ba chinois éveillé c'est-à-dire bosse dara na ba caprice lisusu te botalaka ba vie na bango moko bazali belé ba goyo langi ba jael show ba sita kapach bazala bango belé omona ke ba vie na bango moko ezokende pena na boataka mais malheureusement misu na bango nyonso car na makambo ya la baronne Karine Mokonzi koluka ko tonga Karine Mokonzi par-ci par-là et c'est ka borokendaka Brichana Ngoyi Marjolie Kaninda botala comportement Emiliano kuna mwasi mabe azotambola mabe ti kuna na Grèce akei toujours na lire ya ko botola mibali ya bato c'est-à-dire comportement mabe azana na Kinshasa ko panza mabala ya bato Emilia azana na Kinshasa ko kabola mabala ya bato yango na memiti kuna na Grèce pasi mingi pe mawa ngai galmi ko fax na olobanini na encourager nga ba chinois ya Grèce c'est-à-dire bolandela makamna ye bien bolandela ye bien c'est-à-dire ba défaillance nyonso ba faute na nyonso bo informara toujours biso courage na yo mama na biso Charlie o Emilia na botoli mobali ezali pasi mingi pe mawa na mokili oyo kozala mokili moko na bana basilora be Emiliano pasi mingi pourquoi parce que ba foyer ya batu et ko vandara jamais na kimia ba foyer ya batu et ko vandara jamais na kimia ba foyer ya batu et ko zalaka jamais en paix tant que Emiliano a rozala kaka na kata mokilo tant que Emiliano a reçu décision ya ko changer bomo ina été tant que reçu décision ya ko bongo la motema na été ba foyer ya batu et kozalaka jamais na kimia pasi mingi pe mawa ngai na koloba nini na pesa ye conseil tina lemba azana na Kinshasa to pesa ye ba conseil ngai kutu na présentaka ba condoléances na ngai na moment oyo akufisaka soit disant mwana parce que etolobaka soit disant po tu ba répéter sur les mwana ya solo ou sur les avant nango montage tu ba répéter yo na lobi ben soit disant mwana na présentaka ba condoléances na ngai mais par rapport ya comportement na ye après na retira na nga ba condoléances oyo na présentaka ye nga pena loba on a retiré na nga ba condoléances oyo na présentaka ye pourquoi parce que la fille se conduit très mal c'est-à-dire elle est là la première yo luka ko panza sango Karine Mokonzi mais tandis que ye moko fi na ye etambola mabe avant oluka olongola poti na liso moninga longola nanu poti na lisu na yo moko nanu ya yo moko vi etambola mabe mais ozo sala semblant ozo luka opesa bato musulu raison bato musulu leçon boskize ngai bandeko na ngai pasi mingi pe mawa awa siko ozo zemi ya mobali ya bato okosuka nango neni kuna na Grèce okosuka na zema mobala batu ndenge nini kuna na Grèce Emiliano ezali pasi mingi pe mawa galmi ko fax na yela bino lisolo oyo na yela bino témoignage choquante ya ndeko ya mama na biso Charlie en direct na Grèce na Athènes abeti masolo ya comportement Emiliano et encore une fois ba photo ya ngwana bomo na défilé ba photo zo défilé ba photo ya ngwana etambola ya comportement mabe bizaleli mabe Emiliano kina ngoti kuna na Grèce pasi mingi pe mawa ba chinois galmi ko fax apesi bino mbote belé bo continuer na kotala ba photo bo lembate bo bande l'émission balebele bo tala ba photo wana bo mona ndenge couple ba basangi na bango erré mais juste na arrivé Emiliano a kaboli libala ya batu pasi mingi pe mawa ngana kumi ngana na suka na pesi bino to ba chinois ba mbote ebele seka bozali papa na ngai Eric Lukelo ba mbote na yo ebele zala toujours bien à bon attendeur quand na lobaka salut merci.